pays ezokende mboka na biso ezokende sikoyo tokovanda bototalaka kaka boye suka nango finalité c'est quoi nazongi lisusu mpona kosadresse na chef de l'état na excellence ya ministre Mutamba tozoyoka yo mpe su te tozomona yo mpe lisusu te oza wapi bamakambo yango yango oyo tant ya koagir nde yango oyo eloko mo mo ezoboma président na biso ezobema ere mo à l'encontre toujours et puis bato bazoprofite na faiblesse mpona bango eza kwa faiblesse ya président bayebi ke non akosala boye te mpona démocratie toza na démocratie mais démocratie yango au moins te non liberté ekomi libertinage na tout le monde se permet de faire n'importe quoi mutu nyonso azosala oyo alingi alinga finga président fingi na ye alinga sala boya sali na ye alinga boma bato mpona bomi na ye tala nanga vous imaginez nanga azotuna question yoka question jusqu'à combien de morts que monsieur Tshisekedi va accepter de négocier donc yoko boma bato wana yango ezokoplaire yo AFC wana parti oyo nanga asali yango nde Joseph Kabila M23 te. Ce qu'on attend, c'est nous dénoncer kaka. Oh, bo, bango, baza ko bundisa. Qu'est-ce qui nous manque pour que Bishop peut réagir parce que bazo bamboka avec beaucoup de légèreté. Surtout là, tu es là, peut-être la mkomona comme sous mboko ni uvira, on a pega ekoi. Il faut soutenir Tshisekedi T en partie. Il faut soutenir RDC. Mais le col le président eza Tshisekedi oyazana azawana et puis abandi initiative mo ya bien ya makambo euta kala ata président na biso moko te ameka ko oser sauf un peu musée muto a oza ya pe a perda vie na ye kaka na makambo boy armée eza organisée te nazo la organisation armée ba décision courageuse na uti koloba awa je sais qu'il faut que ce soit une décision courageuse parce que dans le moment où tu as une chaîne de commandement presque nous sur l'armée congolaise, ils ont foutu. Bon début du week-end à tous nos abonnés de tout cela officiel. Nous sommes ici toujours dans le cadre de cette émission. Comme vous avez dit, j'ai l'habitude de le dire, depuis que notre pays est agressé, nous avons instauré un système de pouvoir faire des analyses avec les compatriotes qui sont ici. Alors, parce que cette émission est produite depuis Luanda, capitale de l'Angola, et présentée par votre humble serviteur Tom Fouito Mamopandi-Sango. Je reviens encore avec mon frère Pichou qui était mon invité la semaine passée pour qu'ensemble nous puissions parler concernant tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Ndeko Pichou, tout bon. Kimi Ezali, en tout cas, Nzamba Zobatela, merci encore pour parce que tout le monde est bien, na intervention na yo. Ndeko Pichou, tout le monde mokonzi mboka aki Allemagne, bongo na sommet à Kendagi, et le chef de l'État a osé. Parce qu'il y a une étude Kagame, mais cette fois-ci, il y a le but que non, à Ebina et Moutola Sima Magambo, les Kana SN, Abisso, Yambo Kanabiso, les prédécesseurs de Joseph Kabila. Bon, à quoi citer? Bon, et ça n'a pas une abattu, Bazolo Mingi, non, tant que lobby bongo a dédouané Kagame. C'est comme si, à Kagame à l'écart, Kagame a innocent. Non. À l'obaki, on est la deuxième fois le bango. Première fois qu'on en France na interview accordé qui na Christian Sakwenu ya Top Congo a qui bango que l'AFC abaki M23 te bato bele bazo sala ba confusion ça bande ba lié M23 lo voilà AFC parce que makambo wana M23 tango banda na ba CNDP tango bandaka nanga azaka na Kinshasa nanga azaka jamais azaka même pas na Kivu ayeba bi makambo wana te azalaka même pas président ya CNI na RDC vous voyez sikoyo président Azamutu moko le mieux informé de tous de tout Congolais ça il faut le savoir makambo wana même biso bao to bana koloba ngo en passant na landa Fumutoto que je salue en passant aussi Fumutoto alobela ngo Joël Kitenge je te salue aussi mon frère alobela yango
bato mo ebele balobela ngo Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS aloba yango mais lokola ezaki bato moko bazaki nanu bato banozwa ngo lokola national bazozwa ngo ka information mo superficielle ndelo mo boye ezoloba malanzela bato bateka vraiment kate mais en soi biso toyeba ke eza makambo solo eza réalité tango komani na temps yango le président de la République a annoncé qu'il a a dénoncé plutôt et puis a lobby yango bato yeba ça ba confusion c'est que Kagame était à un problème non AFC wana parti onanga sali yango ne Joseph Kabila M23 T. Ce qu'on attend est nous sur dénoncer kaka oh bo bango bazako bundisa. Qu'est-ce qui nous manque pour que biso peut réagir parce que bazo bamboka avec beaucoup de légèreté. Surtout là tende to là peut la mkomona mkomsusu mboko ni uvira on appelle ekoi. OK, c'est bon, c'est une bonne question et le tuningai. Tout ça de même avis na bato nyonso. Écoutez, on moni ba biso tozo soutenir Tshisekedi T en partie. De soutenir RDC. Mais le président Eza Tshisekedi Oyazana Azawana et puis abandi initiative mo ya bien ya makambo euta kala ata président na biso mon côté ameka ko oser sauf un peu musée muto oza ya peu a perdre vie na ye kala makambo boy. Et puis le président Tshisekedi est venu à hausser ton na ye pour na ko dénoncer ba biloko. Alors biso peut tous en part biso population to na part mais tout au long de l'émission na si to lobelango to comme on a déjà wana ngana lo baboye la fois dernière émission précédente to salaki na yo na lobaki lo mona bisaki na s'adresse même na chef de l'état aza un peu là na makambo et loko wana na moment honnête za boza moment moko très crucial tellement ils ont senga faut ba décision moko très courageuse kotika ka makambo ekendaka bozo makambo ezo ko s'empirer de temps à autre ezo ko s'empirer ezo ko s'amplifier et puis alors encore bateau bazo commettre ba baviro wana ba sala ba mabe wana baza inquiété te bazo courage babi que bazo matsa confiance babi non ba sala biso eloko te nzoka toza pays moko o justice pezali ngai nazo yeba te nalobaki s'il faut qu'on utilise la voie de force na cadre ya justice batu babenga ngo ata dictature c'est pas un problème le pays est agressé pays ezo kende mboka na biso ezo kende siko to kovanda boto tala kaka boye et suka nango finalité c'est quoi na zongi les sous pour na ko s'adresser na chef de l'état na mena excellence et ministre Mutamba tozoyoka yo pe soute to mona yo pe li soute oza wapi ba makambo ngo ya ngoyo tant ya ko agir ne ya ngoyo ozi population bombi kangi population pema nzoka makambo yo musée alobaka ngo la guerre sera longue et populaire guerre il faut ko populariser yango na sur na suka émission na ko s'adresser un peu la population so pour populariser on les babi au s'adresser na population na suka pour populariser guerre les hommes abete mais il faut aussi être organisé quelque part de côté na biso photo reconnaître moi biloko wana na bisaki biloko wana na bisaki bandeko batali na émission précédente que notre armée est mal organisée notre armée ils en a netolo ba brassage na mixage c'est même biloko alors pendant les 2 mandats que les chefs de l'état ou à 8 ans au salaire, j'ai 7 ans je crois. Et bah généraux n'y pas je peux capable de former parce que ils ont il y a pas normal que chef de l'État vous former pas généraux. 7 ans c'est beaucoup. Oui. Et lokoyo je crois que biso to za wana te biso za ba journaliste te na si oyebi ngomala binga très bien. So za mabe so malamu. So mabe za mabe to benga mabe malamu to benga malamu. Et loko wana na déplorer ki yango na l'émission précédente. Nalobaki yango chef de l'état nazongi sujo aza trop lent azo ko agir te IGF ezawana imaginez ok ça achat ya ba armes pour na armée le pays est agressé ok ça ba achat ya armement mais bobengi ta musuta musu botindi musali bilanga moko boye yene mutake somba arme est-ce que naibiti vraiment est-ce que ça na sens te nabi apa ko soma nabi ko former ba généraux nazaka na kati wana nazolakisa ba irrégularité oyo ezo ko s'imposer na kati ya makambo
Nous sommes des irrégularités. Il y a des ça la biso to ça na condition to comment la condition to ça ngolé lo. Armée et ça organisé té. Nous sommes la organisation armée. Ba décision courageuse né dans utikolo ba awa. Les autres il faut que ça ba décision moko courageuse parce que na moment où to za oyo ba chaîne de commandement presque nyonso ya armée congolaise ils a foutu. Alors faut que mécanisme que koluka ko régler situation on a plus vite que possible parce que les pays est agressé toujours rappeler loko mboka izo kende. Eza makambo ko talaka te gouvernement on na zo baté et l'Assemblée nationale qu'est-ce qui se passe musana bango eza nini mais toyebi position ya bato ebele pe tokolanda ngo kaka na nsima tokoloba mpona makambo na Assemblée nationale wana pe tokoloba pendant que mboka eza agressé tolai tolamuki balobi premier vice-président ya Sénat honorable Bahati Lukwebo o azobela il faut se faire soigner na Belgique yoko bani par rapport na ngopanda yango papa baje oyo toyebi yango papa tout ça ba quinoa baje oyo toyebi yango monsieur babi ya zano plutôt moko moderne ba spécialiste ba na bicha sana mais avec les gars na Belgique le président de la République tango abelaki avant kende abima libanda kende Belgique akende bosso na hôpital ya Kanchach. Donc pour vous dire que tous a peine à bon hôpitaux où ils a bien assis où ils a bien fait na katika ya Congo wana waneza ya ngote papa to yebi bango bien wana siko yango na bengaka le début du commencement yango na ibandi siko po population to fongola miso makambo ngo yango balingi babanda ko koluka banzela po makambo ngo ezokene malembe tozoyeba bango malembe air yango ebandi na yebisi yo déjà ebandi kala mingi te toyoka sikoyo président de la République azala on zo répéter le Rwanda oui bon il paraît que président zo linga a pour mboka zo kende mais ezaka ba otaka ba projet il paraît aux zones 5 des chambres haute et chambre basse donc c'est dans le parlement likanisiwa mon pandi sango nazo balikambo yo ozomaka toloba nde tozoba boye naza na kanda nazoba makambo na avec naza pena tellement fâché na makambo oyo okotiaka te eza na idée te omoni na moment oyo te tozoloba boye ngai soki kopesa neti conseil na président de la République chef de l'État biso ba africain en général en particulier ba congolais pour tout ça bien pour makambo kende bien il faut dictature so dictature ezate makambo to za nango na contexte to za nango lelo nyon c'est ça maïlo te de fait Mobutu pe asona bazako ba la démocratie c'est bien mais pas en Afrique la démocratie ce n'est pas pour nous c'est bisoté démocratie ça pour na bisoté ça pour na biso ba africain te nous sommes des eloko mo ermozo boma président na biso zo be maire mo à l'encontre toujours et puis bato bazo profiter na faiblesse pour na bango eza quoi faiblesse ya président ba dit que non a kosala beauté pour na démocratie tous en démocratie mais démocratie au moins non liberté comme libertinage na tout le monde se permet de faire n'importe quoi nous tous zo sala o ya lingi alinga finga président fingi na ye alinga sala boya sali na ye alinga boma batu pona bomi na ye tala nanga vous imaginez nanga azo tuna question yoka question jusqu'à combien de morts que monsieur Tshisekedi va accepter de négocier donc yoko boma batu wana yango ezo ko plaire yo batu wana yango ezo ba soso na yo koma ce qu'on ndeko pichu seno yo une fois mon condamné ko kende ko mokonza ko négocier na bango solution ezala na ruta ikoloba na émission tout ça qui na yo papa na meko ça ba étude na ngai RDC tout ça déjà depuis 1960 tout ça déjà 53 dialogue comprendre 53 mais rien zéro loko moko ya portail solution ya malamu pona
parce que nous pour ça là il faut ezala pour l'intérêt de la population. Ba ni ozomona ba dialogue nous sur salamara là pour l'intérêt mesquin ya ba politicien. Est-ce que parti musu ba baza ba bouloté so zi dialogue ba ju cop. Eza yango na penza cop na bango. Na habité ceux qui tenga to comme na tina niveau na ndezili kama 5 ans. Vraiment lelo likamba 5 ans lelo ba telemeli dialogue. Et comme les bango loko la donc nzembo ya mokolo na mokolo. Ka dialogue. Nzoka biso pe population to yebi keza jeune na bango za cop na bango oyo communauté internationale ba pesi bango. Bazana ba mbongo na bango balia ko na to yebi yango. Biso to koloba makambo te to loba ka boto loba ka pona esengo koloba to yebi parce que depuis mandat ya président Tshisekedi ndinga za wana ba opposant farouche ya régime Tshisekedi eza banani c'est la 5 ans plus précisément eza monsieur Ambongo na Chole siko kaka ba catholique on appelle ba ko telemela na tango Kabila disons le sénateur à vie Joseph Kabila azali président kaba même catholique on a ba ko telemela côté pe ya régime actuel ba mona malamu même selon moko eza loko moko rencontre mo esalamaka na cardinal Mbongo na Joseph Kabila. Cardinal Mbongo a dit moi je te soutiendrai jusqu'à la mort. Si vous mosengo azala ko telemela Kabila pour azala azwa sénateur à vie Joseph Kabila pour à côté là-bas opposant le monde on zaka siko bien Yoka à l'époque moi je suis un chrétien catholique un chrétien catholique nazwa baptême kuna nazwa première communion confirmation nazala colite nazala na bilenga mwinda fokolari na du groupe bonde kuna nazala makam na otanga et puis nazala choriste nga koyemba nga na yembaka parce que nazabi moyembi mo koyemba nga na yemba na yekola ngo kuna nazali 14 ans na chorale na yembaka na betaka instrument omoni ndenge ba longola cardinal Mosembo pour remplacer Mbongo. Démarche on est à la tête. Bayebaki que par rapport à la situation où ils ont s'approcher avec le cardinal Mosengo tellement trop radical na imperfection misusu et le kate. Bayebaki makambo yo zo sala malelo ce que zaki Mosengo na place ya Mbongo et le kate. Yango monaka balukaka balongola ye alongwa aza déjà mopanzi ba écarté eloko wana uta likolo uta Rome uta musika bayibaka déjà préparaka yango déjà eloko mo ba ezaki préparé et puis batiki yo wana te ti eluka ti balongola ye kaka balongole même physiquement ozomona donc eza na babiloko eza na kati na CCC wana oyo bato ebele bayibi na bango te. So babi bato baza wakize pe son excellence Félix Antoine Tshisekedi il est azana makamo pe azana ngo parce que eza normal te ceux qui ba jouer vira donc ba reçu déjà une grande partie à est wana et loko moko eza nango te avai na ye aza ko lobate il fait que dénoncer aza ko réagir to ndé mutu mo azana makamo bo eza pe na ye pa lobo oui ngai na lobaki yango pe nazo continuer ko lobango soki likambo kolobeza président za likambo koloba baka oyi babiloko na moment oyo nde toza boye toza na likambo ya kobombaka te biso soki to soutenir président de la République tozo soutenir ye parce que le premier citoyen du pays toza obligé photo za na ye to tambola na ye longo pona ko combattre ba makambo oyo nyoso ya mabizo komela biso na ba ennemi ya RDC ya mboka na biso. Voilà pourquoi toza obligé, il faut te soutenir yé na combat oyo. Pour ceux qui alongi to longa na biso, ceux qui biso to longi na ye. Alors, c'est le Congo qui va gagner. Mais comment bino vous soutenir mutu mo yé moko les concernés pour biso na biso toza. Yende mutu donc yende mutu ndo bazola la te azo mona mboka ndo kende. Bino boza ko se pulmoner mais yé moko les concernés donc c'est comme si donc on est gomme kuya na ngote on est ba poussa na pour vivre so bazina na bandeli tout
parce que déjà une grande partie à SS bakangi Uvira. Oui, tout ça na connaissance nango to yebi yango. Problème est que moni diriger un pays, une nation comme la République démocratique du Congo, c'est pas peu de choses. Aza mutu aza pe na ba conseiller. Tika ngana yebisa yo naza vraiment na yebi penza belé te na pembeni ya président mais na kotala ndenge makambo ezotambola le président est mal entouré. Vous comprenez? Aza vraiment mal entouré. Donc ezosenga na ye ameka mwa moke kotala non tout autour na ye moko nanu. Aza na musala makasi ya kosala yango ozomona mutu moko bamebele mais tant mosomona bato oyo se confiaki na bango otie bango mpo ntango babengi yo conseiller ya président de la république papa kasi bongo ya président mosusu ezaka pa na yo te yo nde moto osimbi bongo ya président mosusu ndambo nango siko ntango osimbi bongo mobimba ya mwa ndambo ya bongo ya président c'est que président aza na confiance moi une confiance en partie donc une grande partie ya personnalité pas na yo ozomona donc eloko ezoboma susu président na biso il est mal entouré ba conseiller na ye wana na tout autour na ye wana aza na bato te oyo balingi Congo oyo balingi population congolaise. Alors lui il est aza père de la nation aza peu conscient alors il faut agir les autres bazaka là mutu moko ndeko moko po aza politicien compatriote mo lobaki onke président et là ça bato batray eza bato na ye Alexis mo sentiment na entourage na ye ko zo bato mo boeka par sentiment mutu mo ye aza na ba compétence d'être des conseillers d'un chef de l'état ya mboka lokwa Congo tie wana pour na intérêt ka bango biso ba congolais za bango batio po soma bandaku o bana zo basa bato mais o sa musala comme il doit alors il doit se débarrasser na bato wana parce que na obeta ka c'était tola muka so ba kena Uvira na ba kusa na susu mboke to kende sikoyo omoni likambo na baki na s'adresser na population namoni ke ezotinda nga bon ok c'est bon c'est pas bien na oloba boye yango na ngana na population na biso ngai naza moko na bino pasi oboza na ngola motema na mitema na bino ngai nazo memango nalalaka bien te nalalaka te bandeko na ngai ezali kama mabele moto aza identifié na mabele na ye soki lelo oza na mabele te oza pe eloko te ba place nyonso tokendaka ba mboka nyonso tokendaka bapesaka biso valeur te oyo tozalaka nango na bamboka na biso moko na Congo ne babengo mpaya te na Congo lokola biso bakongole nde tozala nyonso comme privilège mpe toza na liberté ya kosala oyo tolingi mpo eza ya biso ozomona likambo oyo ngai nazoyebisa bandeko na ngai omoni ngai na moment oyo na s'adresser na président de la République nayebisi ye que aza trop lent makambo ezosenga kozala lent te makambo ezosenga lenteur te makambo ezosenga lenteur te po mboka na biso eza en danger mboka ezokende mabele ezokende alors biso surtout biso bakinois totala teke no kuna eza est eza mosika oui eza mosika mais eza na kati ya Congo au fur et à mesure bato wana baoya bakoma muze utaka pe kaka kuna ti bayaka bakomaka mais Dieu merci muze ayaka parce que à comment la faisait parce que mobutu biso moko to lingaka muzaya lokwa to lingaka muzaya yango salama ndenge wana bandeko na nga ba congolais biso ba congolais tozwa conscience eza makambo kolala sute to fungola misu to telema makambo susu biso bato to il faut to booster gouvernement to président de la république biso ne faut to booster bango tala na minute eza makambo ya koyoka o ministre boya loba te o député boya baza na eloko ya koloba te biso nde bakolomboka to telema to défendre mabele na biso soki te na ngai na yo tokozanga esika ya kofanda tozanga esika oyo tokobetela tolo un jour tolamuka s'il faut komikata nzoto fo tokata nzoto parce que bato wana bakoka mpe kodeloge biso te bakoka mpe koboma biso nyonso te lokuta oyo nyonso bazoloba wana nazosibola ndenge nanga donc nanga aza na sentiment ya koboma aotunange no tina combien de morts président ya kondima konégocier na bango donc bango mpona bango prise na bango bazwi fo babomaka biso bacongolais mpona bandimisa président konégocier na bango ah papa tozwa conscience totelema mpona mabele na biso totelema mpona mabele na biso lelo likambo nayelaki mingi yango wana
totelema mpona todéfendre mabele na biso totika kolala pongi lamuka esika nyonso ali tiktoker tiktokeuse influenceur influenceuse musicien artiste musicien biso nyonso tolamuka bandeko na ngai tolamuka. Merci beaucoup ndeko Pichu yaza moyembi pe clavier mne na mboko na Luanda banda na ba vive la musique kuna bato bayebi moi mbule belé a passé message donc to banda kozonga kaka na bango ba même invité pour to sala na analyse na makambo eza koleka na mboka na biso maestro Vicky merci so to longo to kende susu kuna na bakita ko subulo eza pas si fort donc ke siko luka passer mo beaucoup pour to sala analyse na ye ndeko Pichu moi wana kutezanga te moi ba dédicace. Ah, merci beaucoup. Bon, koyeba na pesa ngambo bon. Tango partager les mutu pe ba ngimelo ne. Moyen te j'aime. Voilà pourquoi na pesi mbote na Fanny Lukebakio siko zali mbote na yo mon ami Pepe Sadam bon solo. Voilà bolo solo. Ya yo ngwana Agence Les Blancs. Agence Les Blancs, ils ont na palanca na Don Miguel, Agence Les Blancs. Référence ya ngwana ningo voyager ke ne lufo ke ne wapi yo mbanza Congo donc mbanza Congo tinda biloko yeke ne Kinshasa 4 jours ego we uta Kinshasa zo e alo Angola 4 jours ozala servi na ndenge moko ya malamu. En tout cas c'est Didi Finzoni président Mutombo président Munianga la grâce à l'agence La Grâce ya yo ya ngwana et mon vieux Mandela Ayatollah, l'incontestable, l'incontournable, l'homme des réalisations, des grandes réalisations. Mon vieux Yango, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mokondi Pichu. Santé, merci Naba Landino Soya. Il y a tout ça en officiel depuis les États-Unis. Vous continuez à s'abonner. Vous avez une vidéo na biso. Et puis que sur Vika ou tape moi day à moi casser mais boulot sengi na moneti. To Ezaka loka musala basoda musalo so bengi ata miso elimba mais wana chfate donc il faut ça l'année mo konti picho lobi to zabongo wana l'agence Les Blancs na Don Miguel wana donc so yeka pembeni wana avoko donc osala ko kende kota hôtel wana bana mavakala omona biso lokutana na poko wana donc so ngoti tablo na Congo agence ya no kende soyo lufu mbanza Congo donc agence ya Les Blancs eza wana pichu Les Blancs mutuna biso oyo asunga pe biso bato to sala ba makambo donc bote mingi na yembo teka Mokondi Pichu baki batino so président Mutombo Rais Sek Didi Finzoni Sek Kawilo wana ba chef na biso ya Kabu na bosanité président Peter donc wana batuza zana bango na mikili donc pe fona boka tuma so Viki na boka hérité voix hérité voix monsieur Rosali casquette toné to moto pamba bato basunga biso to za reconnaissant na bosanité pharmacie Blanchard à Paris donc wana yanga vraiment donc ya tongo pharmacie Blanchard na rotika kaote vraiment mère nanga Nina Glams na Belgique mes condoléances ebi ko kufelaki nyonso egeleka na ko bien na kombo ya Yesu Christ Masia tokutani prochainement na vidéo msusu check